Mbote na bino bandeko na pesi mbote na babone na nga nyonso. Bambote na bino bozo supporter biso, bozo support biso na masolo na biso. Mbote na bino baya mobali baya mwasi. Bambote na bino makasi nalingi bino mingi po bozo supporter biso. Sa bino mobulu trop. Sa na mokili sa nzambe mobulu. Na pesi bino mbote awa naza na mwa bilanga na ngai. Bino bozo mwa te tabo kondenge zo denda. Tolo nango na po. Zo denda kuna na mupepe na ina buka ngo pona kende kolamba na ina se misona ba pondo ndo moni. Na lakisi mwa bilanga na ngape muke na panzi na épisode lekaki na lakisaki. Bokota kota bomi abonné, l'air est grave et pas arrête Kilumbu Shembo TV. L'air est grave. Aya moi si bokota toujours. Donc on a que ça bino ndenge na ngai ndenge na kolamba na benga mwana moko aya kosalisa ngai awa ngana buka po. Then excusez nga ba mwana za nango télé réalité bino otaka na bino kaka ndenge bilanga ngo saka kaka pome ya muke bo seka ngate pona za komeke. Then matembele ya mwana kuna yo na kolia nga matembele te na obuka ngo tanza posa pondu na lamba ya mai. Then come on. Donc tala matembele bilanga eza bien na vie balobi garde les a bien ko eza biloko ya bio penza pusa mo makasi ko pusa mo muke kaka ya omulunge moye ko tona ndako te yaka simba boye filme nga nde nazo buka nasa na émission na nga not down ngai yo nakoti na bilanga na ngai baya mwasi nazo buka da lakisaka ndi nazo buka eza bilanga boko mukeme ekobima mwa mingi bilanga mukeme ekobima mwa mingi nazo buka pona lamba mapondu na nga mai nalingi pondu moko ya fresh today banzeto na kobuka na kobwaka na nga ngote na kobwaka ngote me topusa na kote odan na obuka ka likolo na lakisa nde na bukaka bota kitoko nazobuka mwa ndangu pondu moko ya fresh okosala ngo libondo topusa dani landa ngai quand même bilité loboko moko ya pome bimi loboko moko mususu yango dans l'Alexandre na zobuka tala ndenge se komi mulai dans l'Alexandre mulai nango tala kobuka nkaka awa pona za bezo kaka mwa pondu na kobuka pe botoyo tozala mupepe na base bozo mwande na zobuka yo saka ndé na zobuka basi ba monanga présence na nga ezala ba monanga ba vidéo mususu na wala saka ndé na zobuka pondu liboka pondu na kolia ekopesa biso elengi ya fresh ata tozala na mboka botala na obuka ngo banzete na olona na nga lisusu po en Australie pondu ezaka pasi na bakisa banzete na kolona na ngai na banze koki nango botala ya mwasi na bimisi mwa liboke te tozala biso pe mingi te ekolambama kitoko yango tobi ke bilanga eza kitoko ta tolo nyango na bapo mais bimisi mwa pondu so na bina buka misoni tikali moko na kobimisa nzungu ebele pondu ekobeba yango oyo utilité ya garden mabe nango eza wapi mabe nango eza te pokota bomi abonné par Kilumbu Shembo TV awa pondu ya fresh nakelakisa bino ndenge na liboka kaka na kotutela sima émission pesanga ngo bien kuna pesanga ngo bien na simba na kelakisa côté ni balusa ngo boy fongana na porte dan omona buki ma pondu nanga yango tokoli yango mwa bien lengio wapi yo pondu nanga yango nakela cuisine liboka na kotutela yango yo boye baka pe bana osali bazanga na liboka tobosala toujours coutume na biso te tina poto tomemi coutume bomoi mwa liboka ne tutaka pondu kitoko na kofanda na nga na se na dongoli pondu na nga na sokoli na tuti
na lambi yango kitoko pondu na nga yango oyo bomoi pondu na otaki obuka mabe ya nzambe eza wapi mabe ya bilanga eza wapi yo mosolo kaka kofanda kotonga kobenga boyokaki sango ya oyo boyokaki mama arete asali boye mama lekisa tango na yo na kosala mwa garden na nsima soki oza na mwa tango wana ya kosala sala yo tango no mobimba oyebaka ta kotanga bible te mosolo kaka kotonga oka sango opesa banews boyokaki sango kuna mpe mama arete boyokaki sango kuna ekofuta bino nini mieux vaut tanga kotonga ya kofinga mieux vaut kota sala mwa mpo na yo tia mwa matembele lona mwa bilanga na yo olotikaka tango wana ya kotonga ya kofinga ce n'est pas bien awa leo natangisi bino oyo natangisi ozake toyeba kosala bilanga si yo bayeba komona pondu na suki